Fabina Sali pour Mulingani Tanga Masolo boucle. Merci mingi na bay oyo balandaka magazine na bino oyo lobaka actualité ya solo Lingala News. Lelo tokofongola na politique. Lelo ezalaki somo mingi awa penza awa ba jeune nyoso ya Crisco yemoko honorable Georges Kazadi moto ya mayele penza awa vraiment asangisaki ba jeune nyoso oyo ya Chris et compagnon na mukuse oyo babengi Crisco awa ayebisi bango ndenge nini penza élection ekezala po kala mingi te le 19 awa déjà démarrage ya élection ya 2023-2024 peye moko muto mayele honorable Georges Kazadi afandisi ba jeune pe ayebisi bango boye bolanda nakanisaki que tokoki kokende ko prêcher éducation civique na bato oyo bazali musika et pendant que awa biso moko tozana ba jeune awa na église na biso ya Crisco ne nazwaki initiative ya côté ya bango mwa muke puisque tokomi na période moko cruciale moment yango oyo constitution epesa population congolaise ya ko renouveler bato oyo bako gérer avenir na bango à partir de 2024. Mi oyebi balobaka ke kozanga koyeba ezali ndambo ya liwa nde na expliquer bango en tant que ngai moko député national en fonction na yebisi bango d'abord musala ya député ezali nini rôle na ye penza ezali nini na expliquer bango et na yebisi bango nini bakosala na période oyo électorale ndenge nini bakopona batu oyo penza ya malungwa compétent oyo bazali vraiment très compétent pour leur avenir. Je crois que balandingai pendant presque plus de 45 minutes attentivement et j'ai reçu quelques questions. Nakanisi que bakosala lisusu RRT dans le choix. Bakosala lisusu RRT. Bakopona penda malamu, c'était ça notre but. Il y a Masolo Tobeti na ba jeune na biso ya Crisco lelo ezalaki pona kolakisa bango na période électorale comportement nini bakotenir. J'avais sollicité ces jeunes de notre église, Crisco, que je puisse quand même leur parler puisque nous sommes presque dans le processus préélectoral. Donc le 20 décembre, il y aura élection. Moi, en tant que député national, je les ai expliqué quel est le rôle d'un député à l'Assemblée nationale. Et même dans la gestion de la chose publique. Je les ai expliqué quel comportement à tenir pendant les élections d'ici le 20. Je les ai expliqué. Il ne faut plus vous considérer comme de mineurs. Il faut prendre une très bonne décision puisque votre avenir en dépend. Si vous faites un mauvais choix, vous serez responsable de vos malheurs, de vos difficultés et de tous vos problèmes pendant 5 ans. Et ils m'ont très bien suivi, ils m'ont compris. Nous avons même pris un autre rendez-vous avec les autres qui ne sont pas présents. Puisque leur vie, leur avenir dépend de ces élections ici. Il faut faire un bon choix des députés nationaux, un bon choix des députés provinciaux, un bon choix du chef de l'État. Il faut bien suivre ce que tous les candidats présidents de la République sont en train de parler pour que vous ne puissiez pas commettre une erreur. Donc, c'était un peu autour de ça que nous avons discuté avec mes jeunes frères et sœurs qui sont dehors, que vous avez vu tout à l'heure. Koyoka yemoko moto ya mayele honorable Georges Kazadi ba jeune nyoso ya Chris et compagnon ba sepeleki penza na ba idée oyo po azali na yango ezalaka nde boye Fabina Sali pour Mulingani